Ale kumanga motema moto yaya. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB, Kinshasa et l'équipe partout. Mbote na bino fidèles téléspectateurs, ya magazine KNB, bienvenue. Bana ya commune ya Kinshasa, balobi na micro ya KNB que bango pe bamona kana bango ba députés provinciaux bango ba vota na commune na bango te. Kinshasa et l'équipe partout, KNB kitina commune ya Kinshasa, kotuna bakinois soki bayebaka ba députés provinciaux na bango et puis soki bazalaka na combien de sièges dans l'Assemblée provinciale. Les députés sont combien? Je ne les connais même pas parce qu'ils ne descendent même pas sur le terrain. Donaï Bangote. Non, bazalaka mais ils font pas des actions sur le terrain. On les a jamais vus sur le terrain, on les a votés, au fait, tout voter bango, occupation na bango, tout le monde a bango sur le terrain. Donc ils sont pas actifs sur le terrain, actifs dans le terrain. Naïbi même pas parce que bamon on a raté. Bango so bazana besoin ka ba voter bango de ba intéresser biso. Mais pour le moment en tout cas, non. So bazana besoin ba voter bango ba yé ba luki biso. So pour voter bango ba tourner les dos. Donc ça ne sert à rien. C'est pas un problème à se faire voir à ebisi so pour ça na biso biso pour to ebisi pour ça na biso ba député en somme ma belé na bon comment on a côté à part ça pour calmer c'est mais à la boum c'est un truc comme la kin banaka na campagne bon après campagne l'eau attends à mon kaka na suka moko na yeko yoka sango ya komo ya député ngebungi ya benga to somo bakaye me komo kimi na yakite pona na tante ya natika musana nga ne landa kaye pona mbongo ya natika musana na kaye bana classe ne na kete me to yebelo nga situ nga penza wana nga moko na yibi nga député mote ya komna sikesa aw mongo suko to so mona bangote amona kana ba mona kasuki makana ngeko banda ndeto ko mona bango ba ko sabilo na bango ba limu na bangote nga bela na tukana nga mo apenza rien tout monde a bango pété na bipe kombo ya mogote donc ka bongoa eloko sai pona yebate bon ba yeba mutu ozo mona it comme so yebi mutu mais so ozo mona mutu to ko yeba indeni Bolandi bakina ndenge ba réagir na micro ya KNB. Biso na KNB toko senga na ba député oyo bazalaki eli na 2006. Bo sala effort ya rekita na ba base na bino pour population commune na Kin. Ba yebi na bango binoté. Kin et l'équipe partout. Constamment ko esemi na ville ya Kinshasa que ba fie belé na Kin. Ba yebi na bango kotanda mbetu te. Tout à l'heure là on tout en jambe tunanga. Na yebi tanda mbetu. Na apprenant dans une école montée na centre monté zaka kutala ba maman ndi ba sala ka koza distraité quoi maman so sala ufungoli ka maye ufungoli miso c'est ça mais on attendit qu'à juste mettre à marier ne wana ils ont représenté kaka juste amour peu considération envers partenaire nangai ou bien partenaire pour nga marié te. Donc elle va marier que ça empêche chambre jeune fille ou jeune garçon mon quoi. Et ça juste ce qui mou pa nanga koti à mon chambre à mon chambre nanga propre ils ont une image bien surtout ba fille belé ba habiter net na ba kamam sou ba habiter koti boye quand vous savez mon né on comprend tenant au salon ndenge nini conseil nga na opesa ba jeune fille ba ebota na mbetuté ezaka que ba fungola misu na ba maman vie zaka te ko tambola ben sonde ninte surtout ba jeune fille ba assistant mingi na ba réunion ba maman voilà ndi ba ko apprendre mon bébé ba parents na biso msusu bango na ba nzamba pesa biso na ba église mingi eza problème ya ba conseil pa ba maman bango mingi bazo ba conseil te eza faute ya ba maman ba kopesa bana conseil te ndenge otanda mbetu
Bon, ce que raté, on n'était pas maman, on est en église, on en centre. Bon, conseil qu'on a fait, c'est que fille, on tandambe tout est. Bakoki ko kende, bako kena centre, ba to na église, na ba réunion ba maman, bakoki pe ko apprendre ndenge batandambe. Na Kinshasa, ba famille belé bazara lisusu na culture à dîner ensemble té. Or ma solo a bien ya famille et bête mara à table. Moni ba parents na biso nakala bazaki bien payé et puis nous se bandé ko ça manatan. Lelo ba papa bazali mal payé. Alors et comme na ba famille na système ya nous sommes ta débrouiller na marque né donc papa lelo soka zumuki apesi lelo bana balié ya oliate après yango ezali moko ya ba cause eloko wana esalamaka nango ezali na ba famille mususu basala ngo na famille mususu na famille mususu basalaka na bango yango te nde yango na sikoyo ke ba famille mususu oyo pe bazali ne pe na mbongo bafandaka ensemble omonaka ba 12 heures bakutani na bana na bango balie ensemble bon talaka lelo pe boyeba je makambo ya lelo esi échanger bato bango oliaka na pokwa tant pede esalaka te ke tovanda na bana tolia ozomona kolia na bana eza kolakisa bolingo ke olingi donc tokofanda na mwasi na bana tovandi toza kolia eza bien nga kutu nalingango mingi mpo na olia na bato nga moko mpenza boye kolia na kokaa na kolia bien te ezali bomoni mikolo baaktivité eza mpenza lisusu te tozotambola boye omona na biso to bamama tozokende koteka ata oteka yango omona osimba mpenza mbongo te ebongo sikoyo mpe omona okozwa mbongo ndenge nini na baferie boye okende kofanda na mwa bana na yo na mwa papa bosangani bisika moko bovandi bozomela bozolia en tout cas pena mbongo nde toketa na triomphal tobeta batu tosisi toluki ta kwe moko boye tomela ta basikre tosomba ta mwa soso na so tokoki taba te tolia biso ensemble tosilisi tozongi wana mpe tokozala bien na ndaku baparent bokozala bien na mwasi na yo na mabolingo mpe ekezala esolo ngai eza makambo oyo ezosama na kati ya mboka talaka nani beya te akanga na ye misala na ye akenda nani kolia na biso edepanda na makoki oyo ya bato lokola makoki eza nango lisusu te yango wana mona bato bazasala dîner lisusu ensemble te ya famille te na kotala bien en tant que maman ezali mpenza manque ya dialogue te mais emploi du temps koma bana mpe bakoma komilukela na ndenge na bango mama mpe azwi lea mosusu mpe azwi retard na retard wana akozala na bana mpe esika moko te lea mosusu balia mais ntango akala toyebaki ke midi parent nyonso aza deja na mbongo akolia alambi bana mpe baza wana olie bakende otelengana baluka makambo bipaipai ezalaki te bazalaki kolia place moko biso na kani mpe tokolobaka kaka ke baparent fo bozongisa culture ya koliaka ensemble mpo ematisaka bolingo ezala kaka mbongo te mpo esangisa biso ata na mokie toliaka ensemble Kinshasa eleki partout Bakina va réagir par rapport à été que l'imabé il y a ba vendeur ambulant na ba terrasse. Bana kwanga bana kwanga bafungola kwanga na bango babenga ngo be chantion bafungola ngo pona muto ana posa yo lia kwanga na liboke atala couleur ya kwanga oya lingaka kolia ya pembe ya mwindu ya mwana bafungola atala soki eza pembe soki eza mwindu ou bien osomba ou bien osomba te tamususu ozana bapaya mo yambi bapaya ozosoa na bango mais mwana mususu mona ayilo dongo moi kwanga ayiko fungola kwanga liboso ya obete ya bapaya no esala bien te batike loko wana po ezala bien te tamusu oyambi bapaya boye bon bazwa na bilo akolia bafungola ko polele boye za propriété la propriété bana wana en plus bazali sous mabe ba déranger bat na ba façon ebele bazoyi ba batu ba biloko masolo la musu bat bazo solo la étouffement bablo abongo il fallait si là ko zela bango limite
bazwi bapesi bango mutu na mutu yo esengeli oteka a boye yo boye papa mama misu na ngambu kuna baoteka na bango ya ofanda bana wana tozosepela bango te mpo moyibi nano makasi bazoyiba bato ka mwana wana moke ozomone mwana moke me makambo ya mabe makasi bazonyokola bato ya batelefone makambo ebele namonaka na ngai mpenza eloko bana na basaka eza malamu te puisque beaucoup vanda na bato boza ebele ozamba mosu mpe na posa eloko te bazoya na kwanga basi bafungoli o ngai kwanga ya pembe o ngai boye biloko oteka vraiment bazoteka na miso ya bato polele atuka ezaka bien te nasepaka na yango te donc bakota lisu ndeti na baterrasse na biso ya mike boye omona mutu moko miso avandi azwi appareil na kiti azwi mwa portemone na kiti likwa mesa ya koya boye kwanga maki tondolo ale azwi yango ake na nsima mutu wana komi koderange ke eloko na ngai natiaki awa ndeni mutu azwi yango boye bano basala surtout batono nde totia batono omoka tono bazwi baketeka kozoka na bapota mosu kobunda kowelela babiloko bato batikaka na kobunda kotia bato mal à l'aise na esika eza bien te fo gouvernement azwela bango solution. Bato mingi bayebaka te nzoka liboke ya kinkolo ezalaka elengi boye kolanda élément oyo. Mon cas dans la journée na malamu ba bon moment quoi. Maboke se détendre donc on mon bébé. So tali tous les 24 communes à Kinshasa place elengi vandika kinkole. Donc tozala maboke elengi oye kinkole sentiment kinkole folie ya liboke. Omeli mwa bière na yo ebikaka. Maboke tozala mopongo koka malangwa ngolo nzombo mungusu na ngunu. Banda Mobutu. Ngana tuma maboke banda le 24 o Mobutu banda roya. Na tumbati lo na tumbara. De na professionnel na tumbambisi nyoso. So ye oyo kutanga komo na chiko. Mbisi ya fresh. So ya kinkole kolia mbisi okwa mopongo, okolia ngolo, okolia nzombo, okolia poka. Tosaka pe liboki ya ngulu pona bato balaka mbisi ya mai te. Soko ye awa kozala desite. Biso awa ambiance ezalaka bien, nyoso elekaka bien. Donc tosepela na ambiance vraiment mingi olobesa te binomo j'espère que bozomona. Donc ambiance oyo ezalaka awa eza trop superbe, cool, nyoso. Oteka maboke basepela po mupepe ya fresh, mbisa mai ya fresh. Donc epe makapenda ba uti bala pêche pembeni, ba mbelo nyoso ka ya bien. Yoro mingi balinga koya na ngoya a weekend. Teleki partout. Faculté ya droit ya unikine eseli cérémonie ya cassation ya toge noire mikolo eleki mpona koinitie baétudiant na pratique judiciaire. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever le tribunal. Tribunal de grande instance Colline inspiré, siégeant en matière répressive, en son premier degré de juridiction, déclare l'audience de cette soirée ouverte. Veuillez vous rasseoir. Il s'agit du RP 05/015, en cause ministère public et partie civile, groupe de jeunes filles contre le prévenu Kif Kif, dans une affaire de harcèlement sexuel. Il s'agit du RP 05/015, en cause ministère public et partie civile contre le prévenu Kif Kif dans l'affaire du harcèlement sexuel. Dans une audience d'une telle envergure, la partie civile, notre très chère partie, ne peut surtout jamais faire défaut. Et donc, nous sommes bel et bien présents dans la salle. Par voie de conséquence, prima facie, plaise à la juridiction de retenir l'affaire telle qu'elle est inscrite à l'extrait du rôle du jour. Segundo, notre très chère partie comparée, représentée de ses conseils. Pour la parole que vous nous octroyez, pour ne pas prendre votre temps en otage, nous vous demanderons tout simplement de dire à votre greffier d'acter la comparution de Maître Méry Gonzalez, avocat rattaché au barreau près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Après nous, il y a un grand. Et le tribunal, après avoir suivi les prestations de différentes parties, prend l'affaire en délibéré pour rendre son jugement dans un délai légal. Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour,
La séance est levée. En fait, nous sommes à l'université de Kinshasa, singulièrement à la faculté de droit, au sein de laquelle la Cassation Toge Noire évolue. Et la Cassation Toge Noire est une association scientifico-culturelle de l'université de Kinshasa, comme je dis tantôt, et de manière singulière de la faculté de droit. Cette association date de longtemps et elle a comme objectif la vulgarisation du droit par des procès fictifs, la séance des sous-traitances et médias. Aujourd'hui, vous avez opiné avec moi, n'est-ce pas, les procès fictifs présentés par le membre de la Cassation Toge Noire. La Cassation Toge Noire présente beaucoup d'avantages et ne présente pas beaucoup de désavantages. Pourquoi je le dis ainsi? C'est vrai, sur le plan pratique, les meilleurs avocats de la République démocratique du Congo, ce sont les fruits, n'est-ce pas, de la Cassation Toge Noire. Conducteur ya mituka ya ville ya Kinshasa balobi na micro ya KNB que balataka ceinture de sécurité kaka po baki ba roulage te kasi po babatela bomoi na bango. Bon, na ndenge ya vérité vraiment na réalité soki moto azolata ceinture ya sécurité de chauffeur alobi na alataka ceinture ya sécurité mpona keba roulage akokanga azana kata kobunga azoyeba te po soki azoyeba akolata ceinture ya sécurité ntango ademare esili kaka tie ceinture ya sécurité ayebisi client na liboso bata ceinture ya sécurité ezali sécurité ya vie ya moto eno kobanga roulage eza kobanga roulage te mais ceinture ya sécurité eza osime d'abord sécurité na nga moko parce que en cas ya problème yango nde koprotéger ngai te mais cas eya kaka te foke na balong trajet na batrajet nyonso okosala problème ekokoya mais yango nde te koprotéger. Bon, conseil na kopesa bango d'abord sécurité eza nano ya bango moko faut se protéger d'abord yo moko parce que kobanga roulage eza nango eloko te mais yo moko faut se protéger. Bon, normalement moni biso to ba chauffeur monga kala normalement biso to ba chauffeur monga kala au début on a mesure wana bimaka te tozako latala biso yango te donc makambo ya sécurité vraiment na tozako kipe yango mpenza makasi te bon ntango mesure wana eye kobima tokomi kolata yango mpona mesure mais heure moko mpenza soki osali presque toute la journée après midi omona tolongoli yango mpo esekaka biso mpenza makasi mingi esalaka mpasi heure moko omoni kaka roulage na mosika olati heure moko mpe omoni mpe roulage olongoli yango kaka mais bando kokamboufle mais normalement bakangaka biso neti nga déjà 3 ou 4 fois si bakanga pa marque ya nini. Boyoki ndenge ba chauffeur ba lobby concernant ceinture ya sécurité. Et ça très important ko latango. Bino ba chauffeur o bolata rango te na ba client en tout cas bolata rango parce que ils ont sécurisé bino eza pour la sécurité na bino. Bolata rango te pour na ko banga roulage kin et l'équipe partout. Selon bâtiment la plupart ba plus sportifs ba comme à la lesbienne. Boyoka bâtiment ndenge ba lobby te bango moko ba réagir. namonaka la plupart bajoueuse oyo babeta bale mingi bakoma mosala lokola mibale bakoma olinga basi mpona banvie ki basi ezala bonsu te mingi la plupart nga mpa nasala constant wana bakomaka bongo eza mabe parce que nzambe asali yo mwasi ndeni oyoki ekomi komisa mobali eza sens te foza mwasi nzambe asali yo mwasi ezala mwasi so basali yo mobali ezala mobali nga na contre yango non bato nyonso baza balesbien te neti nga naza lesbien te naza femme mariée ngai mère de 2 enfants bakosi batia bato nyonso na saki moko te biso toza balesbien te eza bamosusu basala me biso toza balesbien te bafille nyonso basala sport baza balesbien te po ozala deja na idée wana ke ozala lesbienne wana ifo ozala nango deja na motu na yo mais soki osala sport en tant que sportif po garder taille na yo ozala baperformance na yo oza na baobjectif na yo fixe vraiment oza te na baide ke ya osala makambo ya kilesbienne wana mpo nanga vraiment eza avis moko c'est partagé bien sûr eza avis moko partagé mais selon moi eza nécessaire te que fille nyonso osala sport azala lesbienne nakoyisa bango batika parce que ils peuvent pointer du doigt bateau basala kango quand ils mettent en général, c'est dire que d'autre part bazo même sa réputation il y a ba fille sportif
parce que c'est pas toute fille sportive qui est lesbienne. Donc Batikango, ce bayebi des filles qui le font, s'ils sont de bons citoyens, va conseiller Bango Batika qui n'a place que Baibisa, genre qui leur critique à leur dos que ce sont des lesbiennes, genre de garçons ratés. Merci de ndenge bozalaki ebele liboso baposte téléviseur na bino mpona kolanda magazine bolingi mingi kainbe mokolo lelo toprésentaki yango sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre botika malamu na mabota na bino mpe bobosana te que Kin et l'équipe partout. Ale kumanga motema moto yaya